IHP Media, la chaîne qui vous aime. Oezali, réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimé, tout temps qui mukanda Ephésiens, tomoni comment, bien-aimé, ma komi ezoye bisabisoto lamuka. Bien-aimé, balamsaka mutu azolala. Totalisa ki ba sorti ya sommeil. Tokoza na sommeil physique comme ça mutu alali. Na bumoto comme ça mutu alalaka. Tango aza fatigué, mutu a travaillé pendant la journée. Et sengeli alala pour avoir de nouvelles énergies et permettre un lobby. Yaya, a qui sous travail, a sa sous musala. Kolala, ils a besoin de moutonios. Moko réaliser, monguna mingi mingi ayaka tant moutazaka kolala. Tant moutazaka plongé à un profond sommeil. Ils attendent monguna ayaka pourquoi? Parce que ayebi ke pongi, ils attendent inconscience. Moutoazo vire vie à pongi physique. Yaya, ou réaliser à cause de retard na vie parce que bako yiba epeloko parce que muyibi ayaka mingi mingi tant mutoza kolala mais sommeil to bete la CTA eza sommeil spirituel eza bato beloko réaliser to na mois de décembre mais jusqu'à la zolala makambebele simbite na année oyo amuna ngo normal makambebele zo simbate ne sika luka nzambe yaya makomelo bina psaume 34 verset 11. Le lionceau éprouve la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Yaya, banan kosi bakozanga kolia, bakozanga pe akomela. Kasi baluka kanzambe bazaka privé te ne loko banango posa. Bien aimé, anondo toke kono sisango, yande toke na koshite na ane. So sali Yesu masa na zakati confiance, c'est possible aux la privé na yoloko aux nango posa. Bien aimé, mais il suffit tout simplement au lamuka. Totea ki lobby na livre 1 roi chapitre 3 au bana verset 16. Totea ki basimi bale ya ndumba. Babota ki baomi baba zakine mapamboli. Même baomi bale balalaki. Mais moka IHP Media, la chaîne qui vous aime. Shalom peuple de Dieu. Tika Yesu Christ en Nazareth nzamba solo pe abomoy apambola bino be bozwami na 4 coins ya mokili mobimba. Tous na 4 radio Parole Vie, la radio chrétienne oyo eza na objectif moko ya côté ya sango malamu ya Yesu Christ en Nazareth nzamba solo pe abomoy akozwami tema ya batu komema epai na nkolo. Oui, pamba te komama na mikolo koya na kozami tema bana na komeme pe na baboti pe ya baboti na komeme pe na bana. Bien aimé, et comme tant mutema na yo ezala attaché na vraie parole, na parole vie, na parole pure. Bien aimé, ozali Yesu Christ en Nazareth parce que c'est lui la parole. Il a dit dans sa parole, Père, sanctifie-les par ta vérité car ta parole est vérité. Merci bien aimé dans le bâton où nous se mission parole vie. Et mission oyo ba misana nango te lokola be mission mususu en caractère politique. Eza émission à caractère évangélique. Où ils ont un objectif moko comme ma réveil na mitema bato. Eza bato belé pendant que no babaza kolala. Bien aimé, tout le monde a parole pe tout le monde a vie. Via mutu e fantamina liloba. Yaya, ne boko linga prière mingi, linga kubeta maboko ko benga na ba démon, ko telema eza mabete. Mais prière sans enseignement, yaya, au sambela, mais au zelabi ya no mona ngote. Zamba te belé à matangomba, à jena, kinda mangenge, ko jene sa mabete, ko sambela pesa mabete, mais sengeli ba enseigner yo, aux anaba discipline, to ba principe na kata lo sambo. Yaya, ou permettre yo, au mona bolam na nzambe katikata na bomo na yo. Atako biso lobby na radio Parole Vie, lobby samedi. Olanta ma recommandation to zepa na nzambe to kila bilei. Atako banda le 20 décembre au lundi, le jeudi à les 30, tu as 10 matins de prière où tu as différents programmes. Bien aimé, yango total sayo isengeli olamuka par la grâce de Dieu. Tote akomaite, mungu ate mafuta te singapete. Ozwa mai, tana TV, zwa mungu, oui. Baiba sel yango so bazana révélation ana, yana mabete. Mais kondima na biso, e fanisam na biloko wana te, tote akali loba. Tote akali loba. Mafuta te mungu ate. Bien aimé dans le Seigneur, il y en a même lié soutien autobanda qui lobby par la grâce de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Bien aimé,
totangi mukanda na Ephésiens tomoni comment bien-aimé makomi ezoyebisa biso tolamuka. Bien-aimé balamusaka mutu azolala totalisaki basorti ya sommeil tokoza na sommeil physique comme ça mutu alali na bomoto comme ça mutu alalaka ntango aza fatigué mutu a travaillé pendant la journée esengeli alala pour azwa ba nouvelles énergies et permettre lobby yaya ake sur travail asa su musala kolala eza besoin ya mutu nyonso moko réaliser monguna mingi ayaka ntango mutu azaka kolala ntango mutu azaka plongé à un profond sommeil eza ntango monguna ayaka. Pourquoi? Parce que ayebi ke pongi eza ta inconscience mutu azovivre vie ya pongi physique yaya o réaliser à cause de retard na vie parce que bakoyiba epe loko parce que muyibi ayaka mingi ntango mutu azaka kolala. Mais sommeil tozobetela CTA eza sommeil spirituel eza bato ebele ko réaliser toana mois de décembre mais jusqu'à là zolala makambo ebele simbi te na année oyo aomona yango normal makambo ebele ezosimba te na esika luka nzambe yaya makomi elobi na psaume 34 verset 11 lobi le lionceau éprouve la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Yaya bana nkosi bakozanga kolia bakozanga pe akomela kasi balukaka nzambe bazaka privé te neloko bana ngo posa. Bien aimé anondo toke konosi sango yande toke na koshite na année so sali yesu masa na zakati confiance c'est possible ozala privé te na eloko ozana ngo posa. Bien aimé mais il suffit tout simplement olamuka toteaki lobi na livre 1 roi chapitre 3 au verset 16 toteaki basi mibale ya ndumba babotaki bango mibale bazaki na mapamboli mais bango mibale balalaki mais moko alalaki mabe alalaki mwana ye mususu alalaki profondément o alalaki mwana kufaki aki ko changer mwana et pas muninga na ye azwi mwana kokufa atie na kata muninga azwi mwana muninga azopema atie na kata na ye tala ba conséquences apongi eza bato ebele ba changer eloko mais tout continue ko tala ba conséquences apongi yo ozola mukate pongi ko s'appelle wa cher bien-aimé. Écoutez ceci bien-aimé dans le Seigneur. Nous lisons rapidement la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres chapitre 20 tobaina verset 7 tala ndenge la Bible ezokebisa biso pongi. Verset 7 makome le Bible. Le premier jour de la semaine nous étions réunis pour rompre les pains. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenant avec le disciple et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Paul, na premier jour de la semaine, habito sangana ki biso no spoto kabula lipa. Lipa, eza posa mutema na biso to pesa requête. Posa mutema besoin na biso c'est ça le pain. Bien-aimé, Paul a prolongé le discours à comprendre que lipa malam eza liloba na nzambe parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ngolo ba lipa to anango posa na nzoto. Potonga nzoto mais to ana posa besoin ya lipa molimo o eza liloba. Voilà pourquoi Paul a prolongé le même discours naye tina minuit. Écoutez verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions ensemblés. Mine des actes bien la chambre haute. Quand on parle de la chambre haute, eza tout simplement lieu à prière, lieu à concentration, lieu où mutakoki jamais qu'on se distraire. Période où peut osa na ngoko peut koza la chambre haute. Eza période où se concentrer dans la prière. Eza période ya kolukelo nzambe. Mais écoutez ceci, pendant que batu ba osambela, pendant que batu na chambre haute bazoka iloba na nzambe, pendant que ngana oteya, ata na za sukure mais na oteya iloba na nzambe. Na souci ya ba âme ya nzambe, pe na bolingo musala ya nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez pendant que Paul était en train d'enseigner. Or, un jeune homme nommé Eutychus, yaya, un jeune homme, ba paka ba olala te me ba jeune ba olala. Eloge kamusinga na omona koma jeune, tala jeune. Un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre. Yaya, de quoi afani na fenêtre? Jeune homme, ne sika fandala na mate ya bien ma fani na fenêtre.
pendant que je parle, les gens ont belé bana fenêtre. Les gens ont belé bana fenêtre. Fenêtre, lui a distraction. Mutozoka makambele kana libanda, peu en kati. Il y a beaucoup de gens. Oh, jusque là, bazana fenêtre. Bazo comprendre que anena ne silité. Baba mona mikoletre la kotanga, le diable aussi peut te surprendre autrement, bien-aimé. Yaya, s'endormit profondément à l'ali. Et tu cuisses à l'ali. Pendant que je parle, les gens ont belé bazar kolal. Et les gens ont belé pendant que je prêche, bazo lal. Na vie de prière eza kolala, finance eza kolala, misala eza kolala, tout eza kolala na vie na ye. Ya pendant que olala obika ba conséquences à passe. Ya Paul azotea batu ba osambela. Mais mutu alali profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Ponge memiye. Pendant que non tezana batu belé ponge memi bango. Akakukata pongi te po sambela ta 1 minute. Ata loti ndoto mabe. Amona ngo ka ndoto. Ata zwi vision mabe. Amona ngo ka vision. Ata loti ndoto ba olanda ye. Aloti ndoto ole kabisika ba salite ze belé. Amona ngo ka ndoto. Bien aimé. Quelle la conséquence à pongi? Pendant que ndekwa zolala, bilobi il tomba du 3e étage en bas. Yaya, il fut relevé mort. Yaya. Tala ndenge pongozo mabata kufa. De quoi kwei? Yaya. So continue via pongi o kwea. O kokwe kobika ba conséquences. Tala ndeko jeune. Yaya, jeunesse ko saote mon frère. Ngapene lenge lokola yo. Jeunesse et tali sote ke yaya. Qu'on a besoin d'embêter. Ma sœur, kitoko, mbongo, mayele. Ebo sanisa yo te ko zana besoin d'ambe. Mayele na kelas nyonso koza nango yango te echo libande ya présence ya Nzambe ndeko oyo azolala pendant que mate ezoteza na bato ebele pendant que non te baolala bafame ebele baolala atende tocha prière bato mi baokipango te. Mais bien aimé année et continue nano et année nano esili te. Calendrier 2021 no eza clôturé te. Calendrier 2021 no baclôturé yango te. Eza clôturé le 31 décembre na minuit. Et ils allaient clôturer le 31 décembre. Yaya. Na 23h59. Nde année où ils ont clôturé. Non, si, année te. Il nous reste encore 2 jours. Le toi vendredi. Le toi le 17. Bien-aimé dans le Seigneur. Année non silité. Diable pas qu'on confonde autrement. De quoi lala qui? Bien-aimé dans le Seigneur. Akwei. Ya Lamuka. Lamuka mon frère, Lamuka ma soeur. Tialan de quoi Kweyaki. Na 3e étage. Yaya. Batele mise bonde kwa kufi. Suite à Pongi. Eza batebele misala et kufi suite à Pongi. Santé et baby suite à Pongi. Musala et baby suite à Pongi. Libala et kufi suite à Pongi. Ba projet et baby suite à Pongi. Fiançailles et kufi suite à Pongi. Makambebele zo kufa suite à Pongi. Quelle la conséquence? Mais mon frère, ma soeur, Lamuka, il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ a besoin de t'éclairer, mais aux nimba. Yaya, Satan en soutiki-sao. Satan en l'eliso. Oh, l'eliso. Pendant que tika na yaya n'est un sommeil, oh lela. Oh, kolela, mon frère. Oh, kolela, ma soeur. To sambela. Biso na kata radio parole vie. Yaya. Kubanda lundi ozoya le 20 décembre. Kino jeudi le 30 décembre. Tozana a 10 matins de prière. Tozana a différents programmes. Tobanda na 4 heures juste. Air de Kinshasa. Na RK Pro TV. Na Delef TV 2. Na application na biso WhatsApp na ba numéro na biso. Deko ozana application te comme la biso to tin la yo. To tin di luango yaya. Oza toujours en direct na biso pour na to sambela. Tu en as besoin de prière. Nazo biso ndeko nanga, ma soeur, to sambela. Merci to bondeli. Que le te plaise, merci pour na moment où ya le sam. Tata merci pour na matea. Que le na passe na mango tina ki mbongo te, o tina ki iloba. Lobe kangola ki na passe que le to bondeli yo, et ça la même parole capable ko kangola lelo afin que les boto écoute na profondeur lu que le ngune bima na pongi. Que le te recommander
programme oyo tata na salo boko na ngolo tika loba oyo tata mais ma lumière na peuple na yo afin que Christ soit la glorifier na kombo na Yesu Christ en Nazareth nde to bondeli pe to lobi amen. Yaya zo matia o partager ngo partage travers le monde entier. Ndeko posimbami na matia o pafolandi biso pour na liboso na kati ya radio parole vie. To pe na émission parole vie. Oko komela biso na plus 243 89 75 70 917. Okozwa biso na kati ya radio parole vie. Ozo ingénieur Chris Kundenga, un frère syrien, un homme de Dieu. Topo komelanga pasteur Herbie na plus 243 89 670 76 01. Tika Yesu Christ en Nazareth soto ndimela nzamba solo pe abomo asam ngolo pe bolamo lobi to banda jeune nabiso chaque samedi to zakana jeune et prière. Donc jeune ko banda buto lelo. Donc buto zo kabula lelo vendredi na lobi samedi de to banda jeune. Donc lobi déjà parti il y a 3h30 4h juste heure de Kinshasa de to banda émission nabiso to en direct. Zala toujours branché et connecté par la grâce de Dieu. Merci. Ce qui Jésus Christ en Nazareth, sa maison militaire, tout le bongo l'homme numéro 6. Sinon, que Dieu vous bénisse. Merci. IHP Media, la chaîne qui vous aime.